désolé na kota nanga mututé donc ceux qui papa wana selon pe loi azana droit ya ko bomba bana te oyebika biso basi ceux qui rando ezali to sala de sorte que tozwa garde ya bana donc ceux qui bana basé pas camarade ya yebela ya mundele te c'est que bana maboka social donc pour le moment abima ki na ye azala ki bien le même jour mais pour le moment le ça sali ba 48 heures c'est qu'il aime sous état na ye ezo senga te ke abima pour longue vimba ki loko le comme longue ko vimba il faut ba luka ba ye ba iloko ni ba ko sala ou bien iloko ni zo sala ki longue vimba donc jusqu'aujourd'hui tende to so la boy azaka na kati hôpital donc loko na koyi koloba yangwana pona likambo choupette na loba kaka beauté divine le longa pe na koyi koya ba ko selinga makambo mais lokato salaka na nini na koloba ke soki eza beauté divine ndem ta pesa ka adresse na ngai to sala nini to laksa audio babimsa audio omoni ponga pe na yoki passe na bi ndenge nini choupette le même jour ayaki abani ko attaquer Monique zoka yemo konde ta pesa ki adresse donc ce que ça penza bongo na biso beauté divine yo fandaka na Suède attends expliquer ndenge ngana ko mais faut na komela na papier ou bien tezala na audio pour yo kango de temps à autre pour comprendre ndenge ni ko koma donc ce qui audio ezali photo yeba ce qui va très bazana na réseaux sociaux photo yeba parce que ce que ça penza ye choupette c'est que c'est regrettable ce que ça na ka ndenge ezala kaka to bomana ka nyoso ya makambo wana za makambo mais ce qui penza ke ye mtapesa ki na yebinde makambo ngo ele kaka c'est que audio ko zanga te donc c'est un peu ça bela aza ici kaza aza ici kapasi to kolobani na 2027 to pesa mutu conseil te muta sala o motema ne sepeli dikina Matia volume ya Aigle Matia volume oke musika problème te na ina tu na mama dikina tanga lobi likamba choupette se pona ba preuve et tout yo moko yebi mboka na onde zalaka oyebi mboka na bino oyebi peso bokiti na aéroport na bino tioko ma place bela azali to éclaircir parce que to solo lango na choupette na privé na banda ki na live ya mama diva kolobango avant emsosu yo zala kité muta liboso mama diva na otine lo na WhatsApp otanga otine ta madi ki na atanga la monoko mboka la bango ye moko oyeba adresse wana na otine lo mutu liboso la fona lukango ezala ngo na telefone mutu atindaka adresse ya bela eza bijou dembo atindela ka bela biloko bijou dembo oya Belgique ba chaka mbeli eluka makambu tangu bela komaki kofinga ye bijou dembo apesa nga apesa mama Adèle apesa batu nyonso ba double biso nyonso bon asalela ki sentiment na ekande to lo ba mutu na mutu ana ndenge akalkila makambo omona pona bela succès ma Monique sikoyo tangu ekomi ke ma Monique akende na mboka na bino na Suède nde choupette ya ko expliquer pour choupette déjà kende pa bela bela emo pa loba ngo anda kwa bela a expliquer ye soki bokiti bela zanga musika so bokiti na aéroport ata ba 2 heures du temps mais so bokiti bokozwa boye pa bokoma mama dikina na ngandeko yo yebi ville wana te otikala ko kende te nayebi yango wana bakomi yango wana bakomi bakiti na Stockholm bakiti na capitale tra bazwa kiti bakome pa ya nani donc plus de 1 heure yango wana procureur général aza ko beta PCT c'était na likambo yango pa bake ko yeba adresse abela ndenge nini sikoyo ti a expliquer ko ngana zalaka sono lo babwe ngana zalaka sikoyo ti a expliquer ki alobi soki bokiti boye bosali boye kutu liboso ya bela ya ndako ya bela eza na parc ko ba jardin ya bana apesa ba itinéraire tout ye choupette siko tangu journal na bino eleki choupette a précédé a weleli kosala live squad s'attaquer na ma Monique mais choupette ti ma Monique a komi kuna ba ti ma Monique a kiti ba bande ko solola abani ko fina ma Monique dans les pamba pona asani ase masqué moni parce que na lo ba mama di kinande tozabo yo par exemple oyana on en France té façon Aigle bino nyonso bozawana numéro nyonso ya téléphone na maman Monique na minute boya nyo à l'écoute
te tozala ngo mais toko koma pete toko pe obenga te parce que bazoka bango ba téléphone bazoka bango ba téléphone kale to le ba ke ba Monique baza arrêté Mama Diva même action Monique a sali ata na kisasa ozaka arrêté to le baga pona poto te partout dans le monde ozaka arrêté parce que quoi arrêter ngo non on dirait partout ba loba on a façon que so ni melo ba bosana ke non, il y a pas et yo mabongo yebo préparer des lourds à Monique a la préparer qui tout attaque préparer qui banana à Londres a préparer qui ebi ko kota puza yeba a préparer qui et puis oh Monique azawana neto zola ba mikanda Madiva mutula mutala bandenga zola mukanda kama mulo ochozala mamula zola na bandenga batabi tout donc neto zola ba mikanda moko ya biso to yebitene mutu to zola mukanda mama nanga bikina ngai papa bana nanga kufa na 2021 na Mbasu Bella Matisi papa bana nanga la miniature aofinga nga papa bana nanga kufa na sida tata moi sa bana nanga yaya papa bana nanga na kosa nanga yo te na koso te aigle ndeka na lobby na kota na mutute te na comprendre yo si qu'on a un exemple bato bafanda na sodi la plupart pe bato ba olo bakete ana kokota likamo te moi so azui kofinga leki na bi maintenant botala boti Mama Dikina na biso Bella tie papa bana nanga ochokufa na Mbasu aofinga papa bana nanga kufa na sida yaya na bango liboso ekokuta nango yaya wana ocha ba problème te Bella uchi kocha tata mwasi nanga mwasa libala o Bella chaka che yena mobali na ina bana bakufi journée na bavandela tante nanga journée mobimba na ba mami ngeni ba bijou ba finga o tante nanga za na sida ba finga ya kofinga et c'est même pas un mois 2 mois te c'est un mois oui un mois leki tante nanga o makambo komelanga famille na so ba benga na privé koleka ba 50 personnes Mama Diva na moni na suki na bina yamba na yambi bango ba tante nanga na kotisi mama de na kotisi tata Jo na bi tata Jo bo protéger ngata kozaki likanene siko Bella lelo Bella ofungola panel aofinga nzoto tata Jo tongo midi poko ya mama tata Jo ya tata na ya Moniki bato nyonso o baye ko bima lokola ba oyoka mawa bozalaki wapi po bopekisa Bella to Bella finga bino bokena o tapoter ye bien o bien Bijou Dembo pona Bella zoka boye Bijou Dembo ne mutu ake kofungola ba porte abi Bella na tikeli o gérer kozonga o Bella kwa Bella za so boye na panel na ye ezo ko bo matisi na live moko yo pozo kanela Bijou Dembo non kanela ye ba chaki embeli bien te Mama Diva ba fina so ba sans papier siko ne na ça sans papier zelana ba ye ba so na za na papier na papier sala lobate sala na so te usaka mama na ngabikina oui bino bo signer na bino ba mère bino ne siboko taka bolongo to lukaka to yeba toza na papier toza na papier te ba yeba sko ba grandeur ba biloko wana to zela bana ba zo vacances bo bino bo sa kana na bino na buzoba te parce que ba fina ba tu non bijou a tchanga la problème na ma Monique quoi ko bien na ege Monique a fini mama na yo a tchena miniati mais le bijou comment finanga bijou yena chekembe beauté divine merveille azana Belgique beauté divine ah mona na penza te amona na penza mais bango kando na ba TikTok te rando TikTok te pas bijou ana binemi ti na Angleterre ti na Chine ti na Turquie asona na mboka mobimba siko etombaki nde mona na yako chembeli na kingo merveille Matika bolimbisanga bonjour na bandeko bakoti na sima na matika bolimbisanga elo na ngelo bakake Bijou si tout va bien peut-être le bino c'est le live mon boy pourquoi parce que tant yozo tangu sa sango pona Jo Luemba balobi mbala sima et ozalanga Bijou pardon please bimisanga ya Jo bonjour Dikina de mon cœur balobi Bijou Bijou
ba ochambeli bijou tango yo yakadiki na merci lokolo za awe tango yo eglaza mwana ke aussi problème na yananga ola musanga na batongo na tiki ombali nga na meto ozobenga nga bino mibale bolingo donc ko desevanga na ndenge moko na komotala ka lokola zoba yem tabenga kiyo apa continue yo na nga pe pona bijou te dona bigo na makam na bango moi mais ce que bijou finga pona de ko na ngo oyebi afinga pona egezala kasiko yo kelo na oloba bijou tango eglaza mwana muke so egla sali mabe soko moni obima mpona moni ya pazo linga mwa ko bima mais ko bima minga obima kana sima photo eza pena bien te yaka gangela aigle na muninga no te zala vraiment autoritaire liboso ya aigle tala bona muninga no te na boy te bijou ya boyoka ngai na yaka na makofi wana ye na yaka na makofi nga na pamba te ma yana makofi me mo bakate mbeli lokwa soso ngai nde naza boye na sona na ba immeuble soso bana moto immeuble ko sala nini makofi ko sala nini yango mo ba congolais ok musika te siko na yoka mawato mino bozo benga ba mama ya soni wana eza bato bazo provoka ka bato to eza bato bazo replikaka parce que mutu ba diki na ba bimba na sona te bote difficile na tala ke abimi na sona te ba leki bokondana nga pe na kanela bato te oso comprendre ya dikina boma moto onga bana tuwa ezanga menanya yaki na makambo ngala yaka na makofi donc tuwa eza bizoba nakola na brutalité to bijou ngane na koli pepa tata nanga to bunda te na ndako na biso chango na mutuno bijou na mayela kasi musiko tele malanga te analyse na osala yo osala te na muninga no te bimisanga na muninga no na génération mais naza master no te ya jo yaya na ngai na bolingo nzambe bokotika makambo te yoka bosambelaka te diki na yoka azotia komo na makambo next time bakobeta ye nga komo na ngezo na ka yoka munoko na ngezo bake bijou mbalo ekolanda bakobeta yo ngajo ayoka kinga diki na koli na brutalité te na koli na ndaka bituba te bange papa na nga saki militeur mais jamais to bunda chez biso l'éducation papa soka mukolo lo baleki foza na se la diputa leka loba yaya o aswana te tia koli tia kepoto eza ba internet to ba yela bato banini to kena bango medikina bijou salanga pasi ka lokwa bela et puis ye pa ofuta kakama pourquoi ofuta karma ba oswana na aigle e baluke kominga abimisa video onga na bakaki Jenny jisa bondele ya lobi mais yo linga ka okanga na joli kamni yo na aigle ndo ada kanyelenga imilenga yo imilenga bijou ko imilenga neti na nini ko banda ba koko tiskanga na zo imilenga neti na nini na raisonnement l'intelligence ou quoi yo po kofuta lokola bela dekina ba koko lokola la soni benga ngate ke bela ndenga zoki yo za na kati explication na yo za lobby yo za na kati parce que tant yo ka lobani na bela okoma matrapanya na bela bokomo ko sona est-ce que ya jo est-ce que boye ba bino mingi bozawa bako affaire oyo so bakina ngo kitoko bino moko ke présenter na mbila teneti nga na oyate parce que na kata makambo na te tenga na oyate bolo ba makambo na lengete non na sens nini bapel le côté kunate parce que au moins lelo bapel ko kota wa ngal bapel na nga jamais important ba Monique ngai ma divine ko solo la mingi na ma Monique jour na senga et pardon ma femme essentielle eza ba ba oluka ba ninga ezaki te ke o technique soki ni net nga so ba benga na okende te na okena wa ba place mbele kata me kuna ba mona kinga na mataki avion na okete mais ngane tinga na yo sala nini beauté divine esika Monique asola na famille na ebaki beta bela na zalate na kotia o ate yo côté ba pelle na pesa pa Monique te na ndenge Monique banda lendi ngam télévision na information na TikTok na photo merci même si je peux avant na souhait ngam na zoki on a tongo batindeli na expo na mboka na bango oyoki na zalate et puis muto otindela ngalobi na yebi te soki ezali bela mais balobi ba aja batani
Pourquoi Monique alobaki yango en plein air bato bayokaki nga botraitenga bafemme esitalinga te mpo bwaba merci ya jo bakande kogangela mpasi oyo bazotumbola baninga na bango bakoko na makambo oyo ya jo na makambo oyo batie Bella Mbeli olingo conseiller Bellani parce que olingo conseiller ando oyoka te bon nde batie ye Mbeli wana na la star makwaka la la star en tout cas pour nanga d'abord na ba Bella ndumba na yeti na oloba ke Bella ya moi sezangai na oloba ke Bella azwi ponga na finga mika pona luka bolamu ne soki Bella yoka ngana banda tongo le Bella comme mais le quoi yoka ti otetela yango lelo azwi bambeli iko na minute otetela sala live te pona Bella nga atala zo bango te après essentiel que te pona ni ba bisinga ba live lelo Bella kufi na monde otetela outi loge se wumeli changer nos mentalité le mentalité ba village ya jo tukana otetela biso to sisa mama Bella merci beaucoup kana nu ya mwasi ya mwasi ni bo so na pe yo pe musu yo ya mwasi siko ya yo kuna ndenge oseka nga aza nanga bien yaya vraiment nga aza nanga bien nga muto osala nga oyebi koza bien mais komaki ndenge nini foto ya mama ado akufa batiaki na miniature yo mpo welaki nini na bango nyonso en tout cas ngai likambo towela nana ya mwasi koza na rando oyo nga mpe naza ti nga kutu nefale mama na bango akuta kokufa mama azokufa mama aza na morgue batie foto na ye na miniature ya combien de continent o ya kindoki rando ya kindoki bapanel mosusu il faut pas bomataka zambe na lolo bapanel mosusu bato bomataka to bandaka koswana okoma lokola zobo okoma lokola kizengi mama na bango na morgue batie na nini na miniature na oleka toleka yoka te dikina peut-être divine aye koyebanga nde na TikTok obengaka te ngai oui nafingaka bato baya kolukanga makambo ok so oyo kolukanga makambo ato oza na 12 ans na omizongisa na age na yo nalala nalamuka mama mwasi ya nani ya Juju aya kokota na live nanga abandi ko expliquer j'ai pas besoin ya bandela iso makambo na ye kotuna nani wana ye mwasi wana oyo ifai bakate ata mabele wana njambe na nkai ifai bakate mabele wana aye kokota ketisa wana azokotela Juju quoi azokotela Juju azodefendre Juju ngabi nazoyeba moto azobenga te te ezanga divine ezanga mama ya divine ngabi mama divine nde nani nga mama divine mwasi o Juju abotani mwana ngabi ok nini kasi te Juju asali bo Juju ngabi ok d'accord kita kasi tokosola ngona privé Juju pa mataka eumene ça fait comme une année ezaka na juin wana kuna yaya mwana mwasi oyo aza mino ekatani lokwa bakati yango na si oyo oyebiki akotelanga na matisa ye te abanda kofinga nga oza motema mabe otrike Juju otrike banda ka place wana ndi rando banda abanda kosalela nga ba live yo nga na moni o bato tout bayebi sur les réseaux sociaux c'est la toute première personne à selanga ba live ya modèle wana 897 émissions on a joué bisabi tous les jours je te jure eza nango na ba page nanga nyonso na tiango na bloquant na enregistrer ngo les jours oyo esalanga passe ezaki nani Didier Masuki akendaka Kinshasa akutana na mama ndenge bafilmaka kuna na mama baliaka na bango kuna nga azalaka te mais nayebiki akendaki quand même la seule personne akende pa mama na boya kate diki na nde azolinga kokende te jiko ntango mama akufi le 8 le 9 na butu Didier Masuki tango ayoki likamangwa chesko comme ba souvenir quoi ezate ke tango to filmaka bato ezaka ke to dénigrer bato te eza ba vidéo de souvenirs les 9 nango na butu je te dis divine beauté divine na monaka na lai na lamuka leki nanga mobile na kini atindeli nga vidéo ngabi eloko nini ozotindela na tala boye bela zwi photo ya mama nande bazaki na Didier Masuki a déformé longi banda kofinga Mamadou mama mama za na morgue bela s'il vous plaît
abandi kofinga mama Mado tina yaki kokunda bato bazo mata na bato bayebanga banda Kinshasa na bato bayeba mama Mado banda Kinshasa banda Kisangani bobi muto zo finga abota nde mwana me abota ki mutema ya mwana te azana morgue tika atinda mutu moko abenga ngo kande bato ba benga benga yani oza wapi toko ya wapi matange za wapi ngape nazo ba sous l'émotion obi ah matange za me to mama kufika lobi moi to banano programme eza tenga na za mwana oui na kozwa décision te parce que azana bandeko na ye ba mama luzu bazali banoko bazado ngana za mwana ezaka lokwa amon chic ndenga lobaki binga na za mwana bato bazwa décision ya ndeko na bango bien que na za aza mama na nganga na mwana liboso eza bandeko na ye famille na aya bela boy kondima na biso ti le 25 janvier tango bayo kundelanga mama mais moi na kota na ba live na ye na répondre ezalaki te nazaki na se jour mama kufi le 8 bela bandi ko fingela ngai bemba ya mama Mado na morgue le 9 na tongo moi so na enregistranga ba tuninga adresse matange za wapi lopango ya lingwa la 8 ozalaki nango ngana lobaka lopango na biso za na rond-point ngaba na lobaka esiko ngana zweli mama wana na zwelaki mama eza esika musudiki na yebi yango na koke kopesa bango adresse mbala moko te yani bonjour sorry mama diva no ya na lesa bana no ya na lesa bana comprendre divine bonté divine na tikala koloba te na tikala ko répondre te na mata pe na ngana live te ti mukolo ngaki okunda mama a continue akati bazo mo message wana ndenge nazolo bakeno okoya o imagine muto akufi lelo lobi muto zo avion akende ata muto so za millionnaire milliardaire il faut un programme dit ngana mwasi alibala na ka biso mbaye na mobile na ngana ndako ça fait 16 ans yango na otika mobile na ngana bando ka déjà mabe aza maladie na tika mobile na ngana maladie na ke okunda mama est-ce que so na ke okunda mama ko lamuka il faut na za planning na mutu na nga soko soki na kenda ke okunda mama ngo tanga kufisko okay so esani famille balia na keito na keite e ko sala nini e ko changer ngana ni malamu kutu na kunje na honneur tout le monde ba lo bango te pona ba kumisanga ke makwakala boy atuka mama makwakala ba kunje bien na lakisi matanga na za kwa grâce mbizité du début jusqu'à la fin moi na moi so afinga kati obi ke tema na mona ke ndenge na ko quand même pas ko répondre ce qu'on ko répondre na ngawana te ya zo mona ke ngana zo banga ye ya ngakuzana ya mwasi ne mama kufa bongo azofinga ye anofinga mama azofinga mama azwa mobali nanga tchana miniati afinga a déformer longi nanga a déformer mobali nanga mama kufi bazofinge je te jure imagine obandora mutema ndeni ya pasi wana soki tozaki mboka moko moka ndingaza ka sauvage na ebisi bino nazaka tellement sauvage donc et comment kita parce que ranci azobota déjà nazaka sauvage ngana ngomo makambo ya mishoyo omoni makambo nini ya réseaux sociaux nga sina kota boloko na bima nanga réseaux sociaux ese kotisanga boloko na biso na sala soki 2 heures du temps na bima parce que nazaki molongi bakanga ki kuna bakanga makambo na biso bana oyo mwana oyo bazongisaka na Kinshasa ndeko na ngo tozaka na mère des garçons mais toyokana tomona na kateke toke na restaurant tolia to melato non tokenda bakanga biso tokenda mbila bebabite yo kombo no ezaba te place no peza te babimisanga ozo comprendre mais ce qu'on ngai mama ebembe na morgue le 8 le 9 tiba yo kunde le 25 mwana mwasi azofinga ka mama a déformer yo atie litungulu atie mbinzo akomise likayabo atie ngolo na nini soki na sa moto tous les jours 979 émissions et puis eza na page yo contacté oh ya mais na so biso ya solo dikina non ko sa te zela so na toza na rendez-vous to ya rendez-vous na père l'hôpital na hôtel bino ngo moko bela tinda kombo na nga na nganga na ba photo na nga banganga bakenda tina lukala na yebi esika lukala ezalaka te soki na ba Congo soki na ba ndundu na yebi te bela tinda banganga mibale batata mwa mikolo batelemi na mai badindi na kati ya mai babandi kosaka yo anima kokala yo kimi na bela te bela za reine de mer na bien reine de mer ngo siko batika ki mona kiango
Mais ma histoire oba lokuta mabete makwakala na ndenge ya batu musu bafingaka o batikali na biso to tikali awa oyo ba matsa bat ba miniati ko finga pona yo ba na danger ou pas. Baza na danger dada yo nga kutu na osalanga demande na ndima yo mais ozoya kobalanga ke yo po fingaka mais bino bo fingaka pe belle vite tolo ba makamba bela yo zo balanga yo dada masoko mama makamba bela te makwata tala yo ye mutatangi makamba sila yo dada zela no ngana bima ezela na bima musalo ko mona masoko mama no ni lokwa ngana ndima kayo na nini na amina ngai yango yo ko finga nga lelo yo po fingaka nini sila yo yebi sila yebi nga belvia yebi nga yo yebi sila yo dada yo mais ya moi c'est pas okango kune dikina ya moi ça que yo siko nongo talaka olobela ya kali kote akozwa matière mwana wana koti sena Google obimisa famille nyonso ndalimwe boy bana azabonga ko sala miniature ko na famille nyonso. Voilà, akokota na profil avant atia compte privé. Musane yango wana. Ne ba no bomaka bato we. Musane yango wana. Ye wana. Ukagi photo Ako ndenga za wana zo tala donc azo kanga ba photo au bomba ba miniature. Ndo moni alimwe wana. Akotika na sous-marin mbala moko. Nga ebi mutu na ngati. Mutu te oyo. Mutu te. Ndenga za wana zo fouiller zo patrouiller kuna dikina siko pona barando ndenge kenda na TikTok ya bakenda kozwa mibala batu bana batu koya kofinga mensonge pona osisa ba valeur baninga ba para baninga pona yo tant que mopanzi sango oko conseiller batu wana nini te omoni batu mingi bayeba non je vais bobana tinga na réseaux sociaux na koli na nga yuma te na koli penda ria otie to tie mais na évitaka makambo je n'ai pas là pour être